biso ya tumba tumba nde makambu tumba tumba nde vie tokuta na émission na biso artiste so tozo bala ekomaka problème biso artiste so mibala ko bala biso problème soki to bali mwasi problème ezalaka nini toyebaka te sombele ya likambo oyo papa penda na mama o baboti mwana bango na ndeko na bango bazwi mwana bango bazo batandie na motalaka balobele makambo mabe na kati ya télévision. Est-ce que ezalaka ata mwana soka sali mabe ata soki mwana lobi mabe papa mwana oyo boti yo za nzamba se yo loba na mwana ke okomona bolamu te oloba na mwana ke tokotala yo ozwi malédiction ngo asali nini po azwi mwasi oyo yalingi mais biso tozana mikanda o Priska azana ngo o mobali yaki nango ya divorce ba divorce na mwasi déjà mais pourquoi mwasi so ozana kati ndaka mobali ozomona mobali pamba tant mobali ko bima bo divorcer akezo mwasi mususu o comme si ko regretter comme si ko tinda bambongo po ba famille mobali bamba ndako nyokola mwasi wana baba no menacer mwasi wana désormais Priska abali ba pese ke déjà biloko lobby j'ai dit ba pese Priska biloko batikala ta na tongate félicitations na mobali oya bali Priska tonga etikalité je vous dis a pesi mbongo na ye ndenge balobaki kutu abakisi abi pona valeur a mwasi nanga ko kozwa mbongo boité Martin abakisi mbongo alobi mwasi nanga zo mériter oyo te malgré mbula et empêcha ki biso lobi mbule beta ki makasi moyeto koma na masina kuna ezalaki te en tout cas donc ngai pe o Gabriel boyebinga mokolo tumba na sukaki embouteillage ya somo mbula ya somo moyeto koma ezalaki te mais papa bana yebaki déjà embouteillage ça mi komelaki avant l'étape sur na tournage wa tokangambaki na tournage papa ça mi komelaki avant apesi mbongo apesi biloko nyoso félicitations à Martin mobali ya tembe mobali papa boko bongisana mwana bino après yo zakaka papa na Martin yo muto bota ye yo muto bokoli ye mama yo muto melisi Martin libele yo muto bokoli ye olinga kingunge soye te bongo poni loko tanda ye na kimukolo boye bozwi mwana bino bobota botanzi ye na kimukolo boye bino nde botinda ki epoto ndenge boloba ndenge toyoki bolobi botinda ki epoto bolinga ki bolamu na ye mama yo boya ki ngunge swa Martin ozo popolele 9 mois ya pasi yo biso batoto bota toyebi yango oke ko bota mwana na hôpital soki mama ye moto yebi te lelo ozwi mwana yo otandi malédiction Martin ozwi malédiction Martin boye na boye tokotala boye na boye mais na nzambo biso toyebi alobi loboko ezo memona mabe kata yango loboko ezo memona malamu landa yango c'est sûr yango Martin alandi loboko oyo ezo landa ye na malamu parce que Priska za douce jolie fille azana bakamunya surtout kitoko o bassin evandi o likolo evanda o boy o kitoko o ten o nini mwana mwasi wana atale to changer bilamba biso na biso nde to zana ba tournage soko tali njoto mwana mwasi na Priska Martin ko résister te Martin penza ko kite Martin pesi mbongo na ye et pas Priska désormais là nazo kota na kati na tala bandeko nango bazana kati ba pesa mwa liloba moko mulumba. Bonjour Yamode, ngapi na saka nde osali. Bonjour Yamode. Bonjour Gabi. Yamode. Na pe maboni ni yokuta biso na. Te na uti koloba mingi. Ah bon. Na uti koloba mingi libanda. Yamode. Mwana biso Priska kanuship. Mobali na ye Martin alingi mwana mwasi wana. Amemai ba Dubai ye bamboka ndenge na ndenge bakenda ko kutana na mwana mwasi wana. Mobali na ye. Siko famille lobi ke no alingi babala mwana mwasi wana te. Yo lobi nini? Famille alingi mwana mwasi wana te. Papa na mama, to ba papa na mama parce que baleki. Faut to tanga ba kongo na bango, papa na bango, mama na bango. Na leki na mwasi. Alobi alingi libala wana te. Yo boni. Papa mama leki na mwasi balingi libala. Balingi libala wana te. Ah c'est louche pourquoi? Je sais pas na roloba nini. Soki papa na mama balingi libala wana te. Bakosa bongo pour nini? Bon, il paraît-il que déjà Martin Angwa ça bali Priska. Abala qui est déjà lobby. Lobby déjà mboule beta makasi moyeto koma. Micro tumba moyeke le kozwate. Bakolinga lisusu tenini po basi babalani.
balobi malédiction bakobota te Oh, non, 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 Priska non, 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 kobota te c'est pas normal bakobalana te mais Dieu est grand babalani déjà lobi parce que oyo nzamba yebi ezali coutumier oyo etikali tozobakisa kaka kobakisa mamayele na biso monde tomesana na bo tuni kaka moke gabi banani bazalaki wana na coutumier na pa ba Martin en tout cas mimi pe faka kabongo faka kende kuna famille ya Martin en tout cas nayebi te bazalaki te na boyi bon en quelque sorte soki yo libala bongo ekomeli osani na obala kaka babotanga me bazanga te ça c'est vrai mais maman na papa ya Martin yango boyebi etali problème te oyo bazolinga mwana na bango bala Priska te Priska mwasi kitoko elo nini ekomeli Martin obali pasa divorça to wana mikanda nyonso tu o Priska lakisaki biso mikanda tu ya divorce ezali parce que soka divorçaki te mais mwasi wana alingaka bima ke non na divorça te mais abimi te po azoyeba ke badivorce badivorça déjà donc so olandi yango bien au moins lem susu mutu mo aza na nsima baparent azotindika bango boloba boye baparent kongo mpe ya biso mwana na bino aza na mbongo nani akopesa bino lisusu mbongo oyo akotinda bino su bolobaloba ndenge wana estce eza normal nana oyebisa kaka Priska na Martin mobateli malamu eza nzambe baconfie na bango na nzambe oyo papa na oyo akoki kobota yo mais aza na badécision likolo na yo te moto aza na décision likolo ya bavie ya bato eza mokeli bato nzambe donc courage bayika piko vraiment bakangama na nzambe mpo bakende liboso amen nga na kosenga kaka na Priska mabondeli makasi kozala distraite mbetu wana omata yango mpe trop omata mbetu wana trop kita nanu na se bondela zala nanu tala kanga likambo eza jete likambo eza jete oyo baparent mobali baloba makama mabe ndenge bato baboti mwana bango bazoba makama mabe bongo sur mwana bango likolo na yo bana eloko koloba te okobota wa mwasa mabota okobota mais ona kosenga na Priska kangama na mabondeli no mikolo oyo soki akokila tika nanu mbetu wana omatango trop oyebi déjà degré wana ndenge ezalaka déjà ndenge ekotaka eyaka na puissance mais tikango nanu awa tozwi dada international mpona makambo ya kanoshipi dada international yeyo mama bonjour yaga dada international toyoki makambo ya ndeko na biso Priska ndenge bazosala ye na famille mobali balobi ye te mobali akobala ye te